Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana Kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check au Vandi. Bon début de la semaine à Balandinio Soya Magazine KNB. Ils ont les battés copé Sabino ba vraie réalité ya vie à Kinshasa. Tout fond l'édition à Bissé à Mokolo et à Lelo, na voyage à président de la République Félix Tshisekedi. Oya Salaki Mobembo Mokolo ya lobby dimanche après match na Rwanda na Kigali pour na participer na Forum Africa CEO Polanda. Après avoir assisté à la qualificative de Léopard devant Lone Star et à Libéria pour la Coupe des Nations de football, Égypte dimanche le 24 mars 2019 dans le stade des Martyrs, président Félix Azakipé pour la kokende na Rwanda na Kigali pour assister à la 7e édition ya Africa CEO Forum. Mokolo ya lelo lundi le 25 mars 2019 et pas y a 1500 participants mingi na bango eza ba investisseurs experts ya ba pays ebele Africa Forum yango ekosalema mikolo mibale lelo lundi na lobi mardi et pas iwapi président ya République Félix ako exposer projet ya économie ya mboka na biso mingi na secteur minier. Collectif 232 ya ba journalier ya SNEL basala qui grève liboso ya palais de la nation pour na ko revendiquer régularisation ya ba dossier na bango oyo umeli makasi plus de 10 ans. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Merci beaucoup. Nous avons transmettre le message nangai. Parce qu'il y a directeur et cabinet et chef de l'État. On a faire dénoncer makambo yotamba mabena na entreprise na biso. Ndende watu ko lobawana boyanima muke abeti solo ko bandisa mois de janvier o ya né depuis nouveau régime coach ou état de droit. Ndende pe yé directeur cabinet a pesa à suspendre d'abord ba mesures conservateur de magilé pour na suspendre ba activité sur la entreprise publique. Mais tant que commis ndé ko lever mesures wana. Tant lever mesures wana le ban engagement na qui ça passe bien sur ce vendi ba province kwa nini ba profiter de bande na bango na ba carte d'électeur de Kinshasa ba engagement ko mais ngana ko message boye pas d'état cabinet directement pas chef de l'état ministre énergie ngele photo a komela biso mikande za ko so image a komela biso payer pe mo PDG ka yombo a répondre biso que oui na osama kamwana avec le moment venu jusque là mo samité toujours comme moi mingi pour nini parce que ba conservation ya entreprise ba ko banga ba conservation ba gouvernement te un ministre comme ingele photo ministre énergie après ça hors de pas DG que pour na à régulariser conseil ngo comme que non à régulariser situation ya cette année parce que to sali ba to rendre ba loyaux travaux na kati ya entreprise journalier moko ça là 10 ans 15 ans et ça va monter mon kilo dirigeant SNEL balingi sikoyo bakende donc puisque bazui bana na bango déjà ba uti ko tika bango kuna albazongi a na Kinshasa puisque bango ba mesana magui. Alors, balingi ba memango na test bazui 10 000 personnes ba ramasser batu na banzela ba tika ko sala jamais na SNEL.
albalingi basangisa biso puisque déjà si baliaki bambongo po bazwa moyen ba remplacer na place na biso ba ayant droit ya dossier yango tozo déclarer en tout cas pacificateur Vital Kamerhe atala likambo oyo fachi atala likambo oyo depuis 2004 à nos jours jusqu'à présent donc bafuta la biso mo bambongo moko insignifiant oyo ko kabila mutu donc soko yoki yango ekopesa yo passe mais loko tolingi vraiment ba régulariser situation wana. Président ya ba fermier ya commune ya Nsele bango pe bayaki liboso ya palais de la nation kofunda bourgmestre ya Nsele pe André Kimbuta ndenge bamela bango mbongo ya ba ferme au président sortant Joseph Kabila Sombaka. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité. Excellence monsieur Kabila ex-président asombaki ba ferme na biso tango azwi ba ferme na biso ayekopesa mbongo na bourgmestre ya commune ya Nsele kama tango kama azwi mbongo po ayakopesa biso kama tikali kopesa biso mbongo wana te $500 par hectare à chacun na nombre d'hectares mutamtoza nango kama azwi mbongo wana lei to funde na 4e rue tozi solution te to kena aner tozi solution te to eko koma ti epai ya Kimbuta to koma epai ya Kimbuta to pesi rapport Kimbuta bengi kama ye na biso a conforter biso na kama kwei Kimbuta yebisi biso nini Kimbuta alobi ke no bozala na kimia na kosala nini na okende pa chef de l'état azwa mbongo mosu apesa bino akepa président zisu mbongo mosu apesi Kimbuta ye na mbongo na lei apesi biso ata likuta te donc toza libanda na basi na biso na bana na biso tosomba ba espace wana depuis 1970 toza na ba ferme na biso tozolesa bana tozotangisa bana na ba ferme na biso donc voilà tala même ba mama ebele boye na ba musu batikali donc toza ebele non directeur à cabinet na chef de l'état peuple d'abord Félix Antoine Tshisekedi ba meka kopesa biso solution na ba ferme na biso toboite déjà mokonzi Kabila si asombaki déjà ba ferme wana même mbongo na biso toza na mbongo te ba lokela biso ba espace ba pesa biso poto tongela bana na biso ba pesa biso ba mbongo ya bazamba na biso Kabila lobaki alobia kopesa biso na 3 tranches première tranche akopesa mbongo ya bilanga deuxième tranche akopesa mbongo ya banzete ya ba fruits troisième tranche akopesa mbongo ya ba ferme et puis quatrième tranche akopesa mbongo ya bandako jusque là tozina na tali eloko moko te nde tosengi ke bakonzi batalela biso likambo bana bakomi bafazer finalement tozosuka wapi na mboka na biso ya Congo. Seli le rond-point Rigini ya UDPS Tshisekedi basalaki matinée politique mokolo ya dimanche 24 mars 2019 na salle polyvalente le Jourdain bayamaki bongo secrétaire général adjoint Guy Bayo thème oyo exposaki ezalaki UDPS pour un Congo nouveau. Mokolo ya dimanche 24 mars 2019 cellule ya UDPS ya rond-point Rigini et l'ongona président na bango Blanchard Kabala basalaki matinée politique na salle de fête polyvalente les Jourdains na commune ya Lemba na Rigini. Thème oyo ba débataki na yango ezalaki UDPS pour un Congo nouveau et comme invité ezalaki bongo secrétaire général adjoint à charge des affaires politiques et administratives Ndeko Gibao Ebam. Mo ya introduction na ye président ya cellule ya UDPS rond-point Rigini a plantaki décor pe a explikaki maye oyo bakolobela UDPS pour un Congo nouveau. Quand on parle de nouveau vent de UDPS, c'est-à-dire UDPS va travailler sur tout le domaine national afin d'apporter les changements au Congo qui est notre État, notre seule nation et notre espoir. Raison pour laquelle UDPS, nous avons été publicité, président de la République le 10 janvier, et puis notre président Fachi a prêté serment le 24. Et puis le 26, c'était la remise et reprise. Nous sommes en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut poser des questions à nos cadres du parti? Qu'est-ce que UDPS envisage pour les jours à venir? Au cours et exposé naye,
le secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques et administratives, Ndeko Gibao Ebam, a expliqué que les combattants ont été ébélés juste après victoire à Léopard contre Libéria dans le stade de Martyrs. Quelques zones d'ombre ont été planées dans Mituna Bango. Toyaki awa correspondre na invitation ya cellule Rigini rond-point. Ezali cellule ya UDPS et salisaki yo babengaka na lopoto café politique. Tosololaki autour ya Congo ya Sika. Congo ya Sika nde tolimboli bamisala oyo chef de l'État Félix Tshisekedi abandi kosala. Tomoni sur le plan politique respect à ba liberté. Liberté à ba réunion, liberté à ba association. Tomoni bandeko fayulu bazali obiso to benga opposant VIP mutu azotungisa bango te bakosala makambo ndenge balingi même kofinga des fois chef de l'État mais moto akangami te elakisi ke Congo ya Sika ebandi avec Félix Tshisekedi surtout pe na victoire à Léopard à lelo qualification lelo toza na esengo to ya jour na biso toorganizaki réunion na biso ya café politique ezalaki vraiment animé na secrétaire vice-secrétaire na biso ya parti aza satisfait makasi na ba réponse ya secrétaire na biso pesi non vraiment bazwa courage vraiment bapesa biso confiance IDPS vraiment bazomona ndenge tozo travailler quoi. Oui, nous sommes très contents d'avoir organisé cette manifestation, l'UDPS et le Congo nouveau. Donc, nous avons tous vu ce que l'UDPS, en amenant le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, avec ses programmes, avec le programme qu'il nous a présenté avant d'être élu, donc c'est-à-dire lors de sa campagne. Et puis, participants à la matinée politique, qui impressionne à Bango, que baza très satisfait na kozwa ba réponse na mituna na Bango et pas ya moko ya cadre ya parti IDPS. Le secrétaire général adjoint à charge des affaires politiques et administratives, Ndeko Gibao Ebam. Notre manifestation a bien passé. Nous avions vraiment une joie parfaite d'accueillir notre secrétaire adjoint chargé de matières politiques et juridiques. Nous, les combattants de l'UDPS de la cellule Rikini, nous sommes vraiment satisfaits à propos de cette manifestation. Le changement est vendu déjà. Au moins, dans le stade, depuis 18 ans, nous sommes présents dans le stade, présent congolais. Nous sommes dans le stade. Faut-il dans le stade 1-0, tous les gens ont la qualification. C'est que le changement c'est vendu dans le social, dans le pour la cellule ya biso ya rond-point Rigini vraiment toza na esengo ya yamba lelo secrétaire général adjoint na kati ya biso talaka clôture ya bamama kuna Léopard a gagné côté clôture côté secrétaire général adjoint naza na esengo makasi vraiment respect na baréponse apesi na mituna to bato bandaki trop kosinquiéter par rapport à baproblème tozalaki nango il y avait de différentes questions lokola répondre yango tosepeli makasi et puis toza sûr po toza na parti tozala toujours sûr. Bon ngalo nazoloba vraiment nasepeli makasi na journée ya lelo parce qu'il y avait des questions oto bande kozanga baréponse bande kozala te toza kose poser biso na biso tozwa solution te na grâce ya journée lelo secrétaire général adjoint en charge ya politique na question juridique ya parti aclaircir biso alakisi biso makanisi ya chef de l'État na nzela ya mituna na baréponse na ye. Nous, jeunes patriotes de la République démocratique du Congo, décidons de créer une association dénommée Dynamique des jeunes soutenant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, DJVF en sigle. Convaincus de la responsabilité qui repose dans la citoyenneté et dans l'amour de notre patrie, de participer à l'effort consolidé et de former un regroupement de jeunes qui combattent la discrimination, le népotisme, le clanisme, l'injustice et le clientélisme.
Réaffirmons notre adhésion et notre attachement aux valeurs fondées à la méritocratie, à l'équité, à la justice sociale et à la bonne administration de notre beau pays. La DJVF sollicite l'adhésion des jeunes congolaises et congolais à la vision globale qui est le peuple d'abord et spécifique telle que la concrétisation du programme des 100 jours du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de focaliser toutes les énergies au fort d'un état de droit qui combat les antivaleurs et son système pour le bien-être du peuple congolais. Que Dieu bénisse notre pays et son président. Tutuni bandeko bayebisa biso pona nini ba jeune fille bakoma na balangage ya mabe envers mikolo. Ya KNB kitaki na terrain pona kotuna bandeko bati pe mibali pona nini ba fille ya lelo bazali na langage ya mabe envers ba mikolo. Po ba misusu bazo kansa te parents aza na kati ya ndako azali parent na ekaka jamais. Mais oya libanda ta musu akoyi koyeba ndenga kosunga we pona nini azotala tate mwana wana azotosanga lokola mama na aza na kati ya ndako. Ba misusu wana bazoyeba ngo ata mukolo moko te. Il faut ba fille bayeba ndenge ya kobongola mitema na bayeba ndenge ya ko changer na vie. Mwana tango azobima ya mwasi mama azokoteya ye. Bon, yeko sala mepe ba mama mususu pe mikolo oyo akopesa mwana batoli. Mais mwana mususu peut-être banzela kota ya ba camarade na ye et bébisa mwana. Tu vois un peu. Alors moi tout ce que je peux vous dire c'est vraiment un problème d'éducation de base et puis par rapport à ba orientation ba parents ba pesa bana mususu. Je peux pas aussi trop responsabiliser ba parents. Aussi ba ekiri ya ba bato bazoko comment que je peux dire bazoko sangana bango, tu vois, et puis c'est l'entourage également, hein? Parce que des fois on dit il y a certains milliers influencent le comportement des gens et généralement les filles deviennent un peu impolies, il manque un peu de respect dans mikolo, c'est par rapport aussi il y a un entourage parce que c'est comme quelqu'un quand vous côtoyez un criminel et peut-être avec le temps toi aussi tu vas devenir un criminel. Donc, moi, tout ce que je peux dire, mon sous Ali, entourage, mon sous Ali, peut-être l'orgueil, je peux dire, en quelque sorte, hein, comme Imona, donc c'est tout ce que je peux dire. Mais d'une façon globale, c'est des fois, ce qui est par à ma parenté, c'est l'entourage. Ma fille, comme se débrouiller bango moko. Bazape kobanga batu te za normal ya kobanga ndenge nini. Mwana mwasi aza na 18 ans akobima na papa aboti ngai. Bonga siko jeune garçon so na lobeli likambo bien na bengi na nzela. So papa na za bambongo ne ba ka oboya na. Donc eza pasi pour lelo ba jeune fille babanga batu et puis baza na langage ya malamu epa batu. Exception zanga na ngote. C'est 100%, en tout cas 80% bazar au bébé, bien 95%. Bana sikoyo baza na comportement moko ya mabe. Balingi kotosa mikolo te, ezala ba yaya, ezala ba mama, ezala biso ba koko, balingi kotosa biso te. Mais biso tokola ndenge wana te. Biso tokola ki na botosi, eloko liboso na vie ya mutu, eza botosi. Tokolaka na botosi, toko respecter tata moninga, mama moninga, les mususu kutu epa na bino so batindi atozaki na mwani mais pas batu soko okei, ok moni basani osukoli, hein? Osukoli, omoni pe musala osali toko kombola okomboli, mais bana siko te. Ata kuta ye libala, epa yuana ye libala. Okotinda ye ngai kutu na moyena sale ezate nazokene na pa na bisolo lendo. Si kolanda ba réaction différent ya bandeko basi pe mibali ba mosusu balobi ezali manque ya éducation ba mosusu balobi ezali manque ya conjonctive ya mboka biso KNB tolobi mwasi esengela zana komikitisa pe botosi kin eleki partout. Tutuni bandeko basi bayebisa biso soki est arrivé ki okomi na zemi et ki mobala yebisi olongo la réaction na ya tanke mwasi ekozala nini. Micro ya KNB kitaki na terrain
kotuna bandeko basi soki lelo komi na zemi mobali alobi olongola réaction na yo ekozala ndenge nini ke eza mabe koyebisa mwasi ke longola nzemi me nzemi oyo moko nde osalaki ke ekota eza quelque chose à ne pas encourager, c'est mal. Mais deuxième chose, deuxième phrase, je peux dire que c'est un peu bien, mais la faute, je vais combler à notre nation. Dans quel sens? On a besoin de se marier, les jeunes. Nous, parce que ça me concerne, je le suis aussi parmi ces jeunes-là. On est des fois, les hommes qui ont étudié comme nous autres, on est licenciés. Mais regarde, un licencié de mon état, je suis en moto. Qui veut dire quoi? On n'a rien. On peut avoir soif de vous marier comme tu es ici, tu es là, c'est qu'on peut marier, mais on n'a pas les capacités. Et quand je trouve que tu es gosse, Nassalani, ce cas longo là, pour vieux continuer, pour n'avoir pas lire ma belle. Boya parce que quand on l'a zé, mais ça va risquer belé. Va risquer en attendant encore coufa, attendant encore quand va Trump na fin na bota li souté. On a to banga risque on l'a zé. Quand c'est un Europe ça va on bâti quand parce que ça m'a bé, on l'a zé, mais éviter lobby no ezandeni. Atika ne kaka. Pourtant mususu peso soki atamba zaki ne lokote. Un jour akozwa. Tant tu akozwa pe écoute dia mwana na koli. Ataki na mwana mususu te, akozongela kama mama wane wana. Ah. Mais basi mususu ya moni ke baza ne lokote, akosepela longola. Ta su mwana wana akosunga un jour. Akosunga pe papa wana oyebisika longola zemi wana. Ta ba idée moi na mobali wako pesa na pona ngai kolongola zemi pona nga eza mabe. Eza mabe kolongola zemi passé ke batu musu bazali ba oluka moya ozwa bana wana ba ozwa te. Donc eza idée ya moi na mobali faut ba yokana. Soit moi si afunda pa ba parents mobali ke nana zemi mwana na bino nde akoma oluka ke ngai na longola zemi. So le problème ezang ezwinga bino boye ba ke problème ezwingai. Mais pona nga kolongola zemi eza mabe. Koyoka ba point de vue ya ba fille ndenge balobi kolongola zemi eza mabe po koki komimon pe na ba risque ebele po nange rezi na lobi kolongola zemi eza mabe po soko mono mikoki te fanda po soso alia ke loke koki na mongongo ne Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Betesco toujours pour na kosunga ba client na ye azana miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ali matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana eza na crème na kati yango babenga ngo Kerigol full crème, c'est-à-dire crème eza na kati. Eza miliki moko ogosaela ngo ba yaourt. Eza miliki moko ogosaela ngo ba biloko ebele na pâtisserie. Et tant mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa. Omona osomi na alimentation osomi lipa batie ba miliki likolo. Eza crémé. Yango na qualité ya miliki Kerigol oyo. Eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu amela po na bokonomo ya nzoto na ye. Eza na ba vitamine D, eza na ba vitamine ebele, ezali na ba protéines, ezali surtout na calcium, surtout pour na bana mike oyo bazali kokola malamu te et surtout pe na batu oyo bazana na santé ya malamu te et pe na batu oyo bazana ba malaise esengeli mela miliki babengi Kerigol full crème. Tobi Kerigol full crème. Ba miliki mususu ezaka crémé te. Ezana ngaka miliki instantané, mais Kerigol ye azana miliki na ye babengi Kerigol full crème. Yango Betesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye. Yom toza na boutique, toza na magasin, leka na ba distributeur ya Betesco, leka na magasin Betesco, osomba miliki kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème. tomonaka mingi bandeko na biso baluba bazalaka na complexe te na dialecte na bango par rapport ya baekolo mosusu tolanda reportage ya Rite Lukoji. Il y a tonalité premièrement, et la tonalité
na biso revesaka okozala oloba lingala boye ta mususu kinoso azana abana wochola yo to koseka yo wana premièrement. Deuxièmement, milieu mutu a se retrouver ndecha mingi bobo kuti to aka baluba. Donc eza inutile obana loba lingala wana po biso to loba ka munoko wana. Troisièmement, eza likambo eto lingango pe mingi. To lingango pe mingi, to yebi pe lingala te lingala okoloba boye omona makamusu boye kale nango. Donc on a posé loba mais ba mo ekimi. Dialecte eza important et sobaka pe makambo ebele. Oko kesika mo boye oko imaginer te ke mutu ana ko songa obi akozala molubu. Olobi yango ka ata oleli na munoko mboko baloba olela munoko mboko mona mutu kuna yokela sauver. Dialecte eza important. O nyonso aza complexe na munone mboka. Ou bien aza ayoka soni koloba ngo ami ebité. Parce que ça langue moko oyo bayekola ngo banda bomwana. Soare loko yekola banda bomwana ezala pena difficile pour tika yango. Ba français balobaka français. Biso pe photos za ba complicité devant ba langue na biso. Juste baza un peu na ignorance. Faut pas meka ko langue na bango pour yango ndeza bango. O bayekola na ba classe na ba partout wana eza bango te mais o ya bango nde faut ba lobaka yango. D'abord nga moko na muluba na sepaka ko loba chiba partout. Kwa école na nga yeko changer te. So alinga loba ni français. So alingi français comme ka français. Alors français pour la langue na biso photo loba. Pour nga na sala ke fort ko loba tous les 4 langues nationales. Na sala ke fort ko école ngo pe ko loba. Ko ngai d'abord place na kutana kana batete ba loba kitete nga pe loba ka chiluba tana na muluba place na fona loba pe kiluba sa tama kele na kiluba. Après ça nga pe bien. La langue na biso photo loba kango tango nga mwana nga liboso na lobisa ke chiluba. Abotama na kishasa na lobisa ke chiluba. Ça nga bien. So na tindi na chiluba ki pe azu loko ina ngata mwana mo kwa ina ni. Ça nga bien. Hier na quoi na langue na biso. Ndi yango nde topesa ngo valeur liboso bato bando batete. Muluba ifala muluba za boye na boye na boye na boye. Bona ko encourager bango bando lo langue parce que yebana parce que ko bomba bomba eza mabe. Tango zo bomba ne cela veut dire que ozo ka sonyi po bimisa langue no liboso bato eza pe bien teza kama mabe. Kulwa nyuntu ngakolo tu udimika le hanyi ngakolo ngo vidi sanga dikolo dia dia kem. Kumeso wa bantu kala mani nji modobo. L'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboul, cercle de sénateurs debout de l'UDPS. Nous réaffirmons notre soutien au président AI de l'UDPS Tshisekedi et nous disons non à toute personne ou groupe d'individus qui cherchent à détruire le parti. En effet, à travers la corruption et leur fameux discours, à l'occurrence de l'honorable président AI du parti, M. Jean-Marc Kaboun à Kaboul, sur ce, nous, les sénateurs debout de l'UDPS Tshisekedi, nous réaffirmons notre soutien matériel et financier. Vu l'urgence, nous, jeunes sénateurs debout, soutenons à 100% le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, et notre président AI du parti, l'honorable Jean-Marc Kaboun à Kaboul. Vive l'UDPS Tshisekedi, vive le cercle de sénateurs debout de l'UDPS. La masano ya lelo KNB proposé bino ambiance oyezala qui na vestiaire entre les joueurs na président de la République Félix Tshisekedi. Kemo
bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine ya biso ya mokolo lelo ekomi na suka na yango botikala scotché mpe branché bosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout Kinshasa na biso